Lua, tu vas fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine munene. Ya on paye ça. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie ba sala ngopona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obe ndinga zo bela bongo famille ko sekete pour mama mbongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo ba dame et puis yo soko kufi fo ba kundo. Nyoso wana isenga ba mbongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge benga Mirasure comprendre ona kufi fo ba kundanga ba observe ndeni benga Mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundanga bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bane kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Comme bon ngezali Mireille Kato nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro na ngezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Ouais, chers fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, à n'importe quelle heure vous l'avez dit. Voilà. Tous ceux qui sont le local de la commune à Bandalou, surtout à la sœur, excusez-moi, à la sœur de notre star, le est tellement gentil, vraiment la vraie réalité des autres. Voilà, le lot de venir nous secourir la star. Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, je dis merci beaucoup pour l'opportunité à mon patron, et bien ce Jean Chibo, ainsi qu'à toi derrière la caméra Peggy. Walungwa, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Peggy, et puis à toi. Bonne guérison à toi, vers 24. Je dis merci à toi, Merlanion, merci à Monica et tous mes potes, je vous remercie. Sans oublier mes amis ici à Kinshasa, inspecteur Saïd, les JCM, et puis Alain Prince Patoumi Makalala, mon ami Teketa. Vraiment, je dis encore une fois merci à maman Godé Kabassé depuis les États-Unis. Maman Godé Kabassé, merci à vous maman, merci à Papa Gustave. Continuez toujours, vous allez moi la Pélagie Zawadi, continuez toujours, nous allons là ensemble. Voilà. Bonjour. Yo to futa na kana yo Claudia. Yo me kono pale ya. Do yo ni mama. Buni yazate? Yazaki na la maison. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc avec la complicité de toi Peggy, les boss Jean Chibo depuis la Suisse. Nous continuons notre émission. Je dis merci à toi Fanny Katalé, la fille à Cho. Voilà, depuis que tu es là, pour continuer pour l'année. Moi, ça possible. Tu ne peux pas imaginer. Il fait chaud à un niveau, c'est comme ça. Nous sommes dans la commune de Bandami. Regardez. Merci à toi, super bébé Blondie Chula, la parisienne, la mouche qui tente. On est toujours ensemble, connectés. Carmen Moulomba, bonne guérison à toi, bientôt à Kinshasa. Ça s'annonce déjà la couleur de London. Le drapeau flotte déjà, le drapeau plutôt flotte déjà, excusez-moi. Moi, mon premier célibat pour famille, ça va pas. Donc, beaucoup de un moment avec le pays, Walongwa, derrière la caméra. On s'est tout ça. Merci. Comment tu vas commis? Bouteillage, banini, les matériel, ainsi de suite. Il fallait quand même merci. Il fallait quand même
Oui, ça va. Yo comme on a moi. On résout les moyens lisusu bakwenze kokende lisusu mesho eza te. Lelo ife yinda kaka. Olamba tezala esalanga me mwani lelinga kolia. Moninga temana ngala mama kolia. Siko sozelaka balambelaka yo bando oza exception. Yo moko ninga lo wala lima kolia ona ninga mama. C'est un peu le monde, le refus la non, c'est un petit peu la même le fond de l'âme, on a mon idée, on a demandé, on a pour la cela une interview, ça une télé-réalité, va retomber dans les années, surtout dans la télé-réalité. Oyo pe sabe numéro te bakina ngo ba numéro. La émission ba demande désolé. Mbula ba demande. Ba demande. Aïe 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 aïe, la fête c'est une émission moyenne. Mais ba ser musuto bunga, bango ba ndeko musuto bunga bunga. Donc ba tali émission ba ko benga musuto ba la ba numéro na nga téléphone ba so luka do ba pe. Ça va comme ça va. C'est ça une dire. Peut-être tout ça dans un moment où on s'est déjà en préparation, il y a un film, maman tout va dire non, ça va pas ça encore. Oui, la plupart des films, surtout la leur film est c'est un film maintenant animation il y a Moutou il y a Mamie ça va tu me nommer est-ce que tu aimes ça je vais la raïka quand il est évité c'est dans la presse pas on a évité on a évité mais le casting dans on a casting le casting a évité dans mais évité rôle la race dans mais la première film là ouais, quand on a passé, la fois dernière la télé-réalité la suite la rate mais quand on ben bengi bon mutama ça de naïra déjà bon la biso plan la biso bakani on déjà on la Londres tout ça ça là ça là bien putain to que to ya ya nga ba poto qui n'a pas de campagne ça là qui est la émission là est-ce que interroger on s'est dit bon la question il y a des fois l'actrice est belle quand je vois les journalistes pas ça au moment de la présence de la journaliste et toi moi je te dis bien que vous avez encore réservé tu t'es senti comment dans mon mari présence à la chose qui sera donc on a zéro vraiment les sociétés les mecs et donc inviter le bar à eux m'ont créé
wana mboka na ye mwa akumisa yango naobangana kaka bio bobi mpe aza daya contamine virus na chochocho se koti ye déjà naosela largele graso eloko nini yango. Voilà, donc le lot namoni tokende mosika te tosalaka ndenge ezala yebisa no bafani na lelo onambela bango eyindi ozomobete lisola fufu nasepelaki fort ozomobeta lisola fufu wana na babeta wana eloba eloko wana ya tusha wana nalobaki na ndakala na pondu na biso ya mai wana oyo batiaka munga te ya solo wana obeta wana eloba me lelo nabombeli bino pondu me na ndenge ya limbondo si na ndenge ya bangala na ndenge ya bamonga mwa limbondo akompagne na mwa ngumu pembeni ya solo namoni makwiti ekoleka suka nayebi solo mwa limbondo naosala mwa limbondo na ndenge ya bangala na ngubu bebe nosaka mwa bouillon kaka mwa bouillon na limbondo po nasali makemba na makemba Merci beaucoup. Comme d'habitude, le boss Jean Chibo, Atinda Mani, Naïka, Nena, Mezan, Atinda Mani, va faire sa caca. Voilà, l'argent est là. Bon, on a besoin. T'es vraiment monnaie dans la Nino. Yo, bon, la monnaie dans la Nino. T'es du Miranda. Eh, bibi na oja stupide. T'es vraiment bien. Boss Atinda, il va faire sa maman. Ça y est, rare, boss Jean Chibo Chibaba ata yo mo papa elo e bibi na onyo sti na poche basi moi 10 estongi tata lobela osande boye ne ba kama papa eso moi c'est ça la nyonso na eso ka ça la nyonso na tonga na sala te ya na boye jaka atoka mami sala wala na teka bastama la côte de Vilubu, dans la partout de la Zambie, oui, toi qui es Wendy. Là, je dis merci à toi et bonjour et bon week-end à toi, Hélène Salem de Katimaki. Nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC bon, c'est ça qui te cause balo, c'est ça qui te cause ça qui m'a fait. La boulet yo bana ba seti. Bosoka. Mama langa ye, babo yo ka. Sabe, sila. Na poto de ça. Ah, écoute, c'est 15 500. Et ça, c'est 000. On nous combien? Et puis, soyez installés. 4. Machin 500. Ça marche.
Puis aux autres, c'est ce qu'on sent. Il y a un système qui est intégré à la ceux qui ont bonne idée dans la tchèque, ils sont dans le nom. Il y a des gens qui ont bakangi bango nyonso yo na piaka kana milinga mpo na tia fenêtre sika kimilaka akimilaka na lupango na nga wana nakanga fenêtre bandeko nde bazoyimaka pardon na moto okangisi kana kanga nde lupango na ngai ezaka lieu de refuge na bino sosikoyo nasali mabini toujours bakimaka na fenêtre na nga tokaboyi na bango doni ndako boye bango so babimi mwa couleur moko na tika basote ala moko wana kaka ntango yati mire nga mpe nakangi aye babwili bango te nga mpe nakangisi bango te bayelaki bango na basoda soso esika bakimelaka yango nakangaki maye bakima ezalaki ndenge makambo esalamaki abi nakangisisi bango parce que soki nafungolaka fenetre alingaki akima nasali mabenga bato osali pardona mpe ntango yebokanga bino azalaki na ye te azalaki na ye te naza na chibongo saidi ayebi place yango oyebi panda bango bomi ye aza na mole oparveni susu la même minute ozonga na ndako ye okende galaxie c'est ça qui s'est fait supermarché Galaxy, tout dans le supermarché Galaxy. Merci papa. Ok, merci. So combien on s'en merci. Merci ça mal. La scène de la maman qui fait la maman. Ça va pas demander tout tout bien maman suko.
te d'ailleurs na longola na po mabe kota. Abe aussi. C'est le quoi oui ça. Ça s'appelle une caméra. Tem ça haka ni. Tem ça Ouais, du beau pas bête. Marinade Nassa. 160. C'est le quoi. Pense on vous d'habiter en commis déjà. Maintenant Saïdi, on est dans Galaxy. Tu vas dire quelque part dans la Galaxy. Ouais. Ouais. Docteur, merci. Dites-moi full of soup. Nani? Aussi na télévision que pesa. C'est quoi aussi na chambre balé na pia ou quoi? Kopita ngwe simi. Eloko te na dina ngwe koko na samba dike mana tete kaka ngwe senyi. Senyi to just take to do binda to do bali. Kwa sike na utaka. Usema kombi. Kombi ka moko. Bona ngena zomi balé. Ni balé te papa mama biloke mati. Nde biloke jo mata mikolo. Okwa ba jo tindikako. Yeso mbonge jate nde biloke jo mati. Mbonge jate biloke jo mati. Ni jo mata. Ejo beba. Esika to jaka liboso te to bokwa bana mwete. To komi pena mwete jate biloko ka ko te benefit a 2000 francs. Kasi mama bien sache. To tulizaka biso ba mama te. Bino so ufandi na ndako. Mama mobala azali nkaka. To kwa biso to mifundu kayo moko. Indie. Yes. Afimba loko abiso kujero ko ndoki wana abiso wana musana abiso najoli akama alo babi sana dio bika koma na ngeza kama maka baka yango ana na jo teka bwe basengi mibiloke jo mat konyoso memoto nyoka zala kiwana mais nyoka zo ko séduire mutite. Nyoka zo vivre na moto. Nyoka zo vivre na moto na kati na jardin. Mais moto yoka ki nyoka te. Nyoka fongola. Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Touti marché, malgré qu'il fait tellement chaud quand nous voyons ma ligue, ma casse, mais on essaie un peu, il y a ça, la binouara, et le roi bien, vous a toujours bien, tant que vous avez émission, la binou, vous a toujours CP là. Nous avons dit, toujours avec notre star, on peut passer un micro comme ça, à présenter le soukan des rythme et à RDC. À présenter biso biloko à semer à Wenze na oekota na pondu na oekota na ngulu comme ça bino mo boyi ba ko différencier et après to kende détail en détail quand ndenge za na émission na biso ni surtout voilà Benika le micro est là présenter aussi ma micro là comme il y a une minute awa na présenter bino recette na ngai ya mokolo ya lelo nde nayebisa ye bino apana kewete leo na olamba ngulu ya bouillon na pondu ya limbondo ngulu deja yango oyo ngulu na ngai yango oyo na sina sombi yango bakati yango po ezwa ngai tout temps te pondu na bino yango oyo oyo nazosala limbondo na ngai nazosala yango na pondu ya kausu on a pondu ya kausu nanyikisi yango deja mpona temps na kati ya pondu nanga awa nde nanyikisi yango natie eloko te natieka ai moke na pilipili ya vert mpona sobo
awa na mbisi na ngai ya kokauka yango oyo na ochango na limbondo bolimbisi po moyo eza makasi oyo mbisi ya kokauka na otia limbondo awa na makemba na ngai na kotokisa yango po bato baliela ngulu poto naza na bakwanga na wana sombi mpona koakompagne ka biloko na ngai nazolamba bepice na ngai yango oyo o mafuta na ngai ya mbila ya otia na libondo o batomate na ngai ya mbuma komona lere na sala bepice na ngai mpona epise biloko na bomona nde na osala. Mais Benita, si je comprends bien, on dirait biloko pena cube nini na moni yango pena belé ndeka ezala na biloko neti bangulu oyo banini ngabite cube ezali nasombi ba cube cube nasombi ba cube na ngai ezala kitisa po osala bien nasombi ba cube na ngai natia ngo taché ba cube na ngai ezali c'est que tikali na kitunga na wana utina nazobi sango kuna donc biloko na biso ya kolia oyo eza accompagné na makemba na kwa voilà. Il faut se préparer pour l'amba boyete. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes. D'après ces noms, surtout tes places, vous allez. Maman chérie, maman aimée, maman Junior Paolo, la Katia Colonne Allemagne. Je te dis bonjour. On se retrouve, Hermo. Awa, je passer ngulu na nga nazo sukula ngo. Na sukula ngulu na nga pona tsango na moto. Omoni déjà. Sukoli yango. Tache yango déjà na nzungu. Na kotala na mo lokwa nzungu eza muke. Na tsango na nzungu. On changer nzungu pour respirer bien. Respirez bien. Je peux changer. Ngulu nanga wana kona nina sala épice kona ngulu nanga oyo nina pita aswa kit. Ngulu na biso na katika matungulu ndambu na tie céleri ya bibimba oyo kokata ngo poso ke toki na koya kolongola na ngai céleri na kwaki ana nazozwa ai na ngai na muscade na kitaki nazocha na matangulu na ngai na moto na otiango maite na otiango maite etokono na mai na otiango pe mungwa te poso na meko tia mungwa esa musuma makasi na oninge toka na muko soke ko pembeni ya kubela kama ukala baksa bisi sinde na tiango na siki yango ko tome mabona nange matina moto kolo kwa kula nge matina moto apese moto na ngami bateza kula tsa ya koyo kona kei kona sala likondo na ngai ya kutsa
Ngwali nzungu na ngai libondo. Sina tiaki yango na nzungu. Puis bicarbonate ya ngai. Comme pondu na ngai eza mwa mingi. Nakotia yango bicarbonate mibale. Oui. Awa na sisi kotia bicarbonate na nazo batula na kai. Pour essayer de mélanger le bicarbonate. Ici, on va mélanger le bicarbonate na cause de tomate dans un besoin car plus il chine. Tomate. Ah, les bonnes dans les c'est mélangé. On tient un maille pour la matinée. Ok, voilà mesdames et messieurs, on va continuer monsieur Nabiso. Mais quand on va expliquer Balani, tomate c'est côté, mais quand on va expliquer vraiment vraiment bien expliquer pour nous oui ça nous on est vraiment on a cassé nos amis Konda Limbondo normalement balandi ya émission Konda Limbondo ba sala ngo mikete yango normalement le baba tia ngo bicarbonate il faut que tout yango eza moins bibanda ko bicarbonate ali yaka ça ko to ba tout yango mike et que mona na suite bicarbonate ko ça ngo comme quoi yango na to tout yango eza la moins épaisseur minene. On a beau dire bicarbonate quand même tant on tombe dans le lit on a quand même moi ba faire et so ko awa to mona balamba ko le libondo mais batiaka tomate mbomati donc ngai recette na ngai lelo za libondo na bakisi mo eloko mona kati ya libondo tomate
Donc, bino moko ba Mais c'est sérieusement, c'est grave. Hein? Non, non, moi, c'est la première fois. nayebi ke bato ebele nanu balia budget limbondo na ngai natie yango jus ya tomate ya mbuma jus kaka nafini kaka mai wana nazali na besoin kaka ya jus nango lenga na oloba nanga o bapedonkilo bo baloba bapedonkilo oyezi o babi jus de tomate sikoyo limbondo na ngai ekomata na moto po ebanda tokozipa ngo mobimba te mpo toyebi ndenge bicarbonate etindaka mwa fufu tozipa ngo ndambo po ntango tokoka et ça rend mais c'est sentir à l'aise comme maman vous au four et au moulin vous a chaud tellement vous allez ba basket ba tennis nous là tient non non nabi papa so momo yo eza alelo na so kokota faut pas comprendre biso moyo ba comprendre ki chasse mikolo anjo aso pesa moi on dirait ça anja mwasi we lo balango fani cha 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 fani kata cha 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 alobi anja ala za mwasi pas za motema mabe ah vous comprenez fort aza azoyoka te azaka nzambe so atalise lo mupandi ekoto angalise yibiso c'est nzamba song c'est longi ekoto a diminuer donc aso sa biso donc pour comprendre toi na c'est ya moi ya makasi ya mukete yango no so mona c'est un peu essoufflé mais recette ndeza na mai bieza kaka donc to beta challenge mesdames et messieurs merci beaucoup donc merci à toi Benita restez toujours connectés hein ne zappez pas bozo ba bit na bino ba stylo na big stylo bozo ba stylo na bino ba feuille na bino bozo toujours connecté na télévision pour rater le côté ça non Benita place on a biso to kakité on se retrouve tout de suite après donc botala émission na bino na ndenge ya pété na ndenge ya kimia le temps comme on a souka le nez to raté ko kata fufu les soucis forts pour moi la kata fufu Benita na so mamba so na fufu mais ba ke bezali la kwa gâté d'ailleurs pas amuluba baba de mungana siko mungana modèle ni na lingi fufu makasi oh fufu zaka ya balugo moni olivier bon boy so ba raisonner que na fufu makasi boy même na biso to biseka maman fufu mo rache atenga miselo moi c'est ba keso melanga frites na supermarché mais au moins le fundo mesdames et messieurs on se retrouve tout de suite après merci awa nazokata sikoyo baépice na ngai nazozela soki ngulu na ngai etoki esali mwa kolemba epuis nazwi baépice na ngai natie likolo comme nalobaki eza bouillon donc Peggy Walungwa lelo cameraman na nga Peggy Walungwa lelo nde eza boye je te rassure ma dia moko do ya kanu ya suka oyoka dona olia imbondo batia tomata mbuma te na yebi Peggy na olia te lelo olia ngo oyoka bien mon grand frère propre Didier Coco na Londres yaya lekino yebi asa bibubu yaya mais là ka soy na musika déjà ba tomate epesa déjà petit en kata ba tomate sangai be épice sangai na prêter yango déjà soki ngombe na soki ngulu na ngai elembi sali mo kolemba na ju ba épice na ngai na timba la moko comme na loba ngulu eza ya bouillon eloko ya sauce eza wa te ndo na makuna pe tomboki na ki non kotala mo eye mabe atia mo mbisi sali ka juste pour la samo tozela koto nyonso to changer couleur so ekomi vert penza ya makasi nyonso nde na ozwa mbisi na ngai natie na kati mais pour le moment etoka nano soki ekomi pa vert nyonso tout vert nde nazwi mbisi nabwaki na kati sikoyo toke tozonga na baepisi ya ngulu na biso
Voilà, mesdames et messieurs, en détail, tous les sous sur la table, place Wapi. Dès qu'on a vu ça, notre star. On mériteable les a déjà présenté. Ok, on a présenté déjà mes épices. Voilà. On a tomates, on a coché na ngulu nanga. On ndembi nangai na kati déjà na kati poivron nangai na kati na oignon nangai. On a mes épices etikali na tia na ngulu. Oh, et ça la mo sauce mo na ngulu pour bébé là bien. Bon, on a mbisi nangai. Ngolo nanga na somba ki pona tia na limbondo na ndoze ya limbondo nanga changer couleur. Na ngoni siko limbondo nanga changer couleur. Nazo mema ngolo nangai oyo. On a quelque chose yango na ni. Na kati ya limbondo. Ah OK. Donc neto monika otiki ponele bouillon za bravo hein. Ah, on a fulu wana ti. Tika ponele po. Ja. Bisi nangai. Ici là. C'est mon mot na profiter. Kama wa kama ngite. Kucha jumbo pondu. OK. Ah jumbo pondu pesa na mungu na mungu. Kapena mungu na jumbo longo za principe. Yango ekebela na kabuna otango. Otango ka lutu leo kukitana se. Là, comme maman a tient mafuta, pour la table, la table, on m'a foutu à la scie. On va faire ma foutu à la main aussi. Tant que comme ma fille, la tient on m'a foutu à mille, la petite n'a balé les moments. La zone bougeait tout, on a rappelé la zone les autres amis, ils m'ont Bandeko balandi bolanda ba mouvement de ko miso zo sala pour bino malgré la chaleur il fait vraiment chaud donc mais tout ça ko zalaka na ngo pembeni. Ngondo na ngai etoka tima ekota lisusu otima esali moko kita lisusu ekekala mingi te ngebi mai esaka moko kita to mai esali lisusu moko kita nde na okitisa yango natini mwa kibe na ngai nakitisi yango moke natie mafuta ebeli sikoyo tokomi na niveau ya kotia eglise na ngulu na biso kobalola yango nani moni ngulu na biso mpenza ekoki me tokoluka te elemba nyonso tu mpo soki elembi nyonso tu nde nakoya kotia baepisi fo toka lisusu ndeya kokoma pete nofo elemba me elemba moko ya makasi te nakoki kolongola siko seleri na nga mpo esesali da mosala na pisine nalongoli seleri na ngai nyonso moni mai na nyonso tu na ngulu na ngai ekaruki sikoyo nakoki kotia episi yango na kati episi nanga na bandi na tomate tie tomate na ngai nazwi oyo ezali poivron ndembi na ngai na oignon nakataki deja nazotia kobalula yango
namoni pepisi na biso ndenge esali na kati ya mbulu andi ba émission na biso ya elubu namoni nakomi na etape ya kotia huile na ngai na biloko ndenge bapesaki mbongo ya biloko na bango nyonso comme président Jean Chikoti nde biloko na ye biloko nyonso nasombaki bahuile e na kati ya ndako nazalaka biloko na ngai mo na préféré natia huile na ngai nasopa tia huile mingi te po eza bouillon nabanti huile na ngai ekoki on a bouillon pour côté huile les appels ils sont ngulu ya momo ko ya kana mafuta na moyo ça sert à rien pour chaque huile pour chaque huile moko mukie juste quand on fait ça moi d'accord suki wana te suki wana kofungola ba kibu na ngai voilà les actifs na ngai marinade biso etoka kino ekobela supu ekangama ebela po ekoma pre ya kolia tokozipa yango po etoka nabosanaki pilipili nakobaka mwa mbuma pilipili na ngai likolo ya namoni makala na ngai mpe kiti sa makala na ngai la biso ogume déjà na moto koto fungola yango totala ndenge ekomi manji pondu na biso oyo ebakisa kuna limbongo na biso ya lelo bilubu na biso ya lelo tokosana te ezalaki limbondo bouillon ya ngulu tokolia yango na makemba na kwa awa nazofina na jus pondu na ngai ya limbondo omoni mai esali kokita ya limbondo na biso sikoyo tokoki kotia lutu mpona kobala sikoyo nalingi natokisa makemba na ngai na kotokisa yango na bakoso avant ya kotokisa yango ifo kosikola yango d'abord sikola makemba na ngai tina kokabola yango po eza monene po etoka bien
bande ko balandi sikoyo ngulu na biso ebeli tokofungola po totala yango finalement pilipili tomika mungwa epuis tokitisa yango na moto tomoni ngulu na biso supu nango esi change couleur seke épice na biso ebeli siko tokofina mwa mbuma pilipili mpona komeka supu mpona yeba soki mungu ekoki na ngulu na biso te moni mungu ekoki bien na ngulu na biso sikoyo tokokitisa ngulu na biso po tozwa makemba tomatisa na moko ngulu na biso ebeli makemba na biso tomatisi yango na moto totie yango mai ya mingi te totie mwa mai moke parceke makemba ebelaka nango ata na vapeur yango ezalaka nango na problème te soki bando etuka vapeur ane ekobelisaka po ya likolo tosipe. Voilà. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous continuons notre émission. En détail, donc, Tozo, Solana, Star, Bichot. Voilà. Maman Benita. Ça va? Oui, ça va. On va pas faire moyo et ça gagne na moto. Ah, il fait. Il fait, mais c'est ça, c'est que moi, c'est pour la talent. Siko déjà ni ese kiti ngulu. Oui, ngulu na biso ese bela kiti. Poto ye poto tala ngondo. Ngondo déjà ma ese kiti. Quand on est dans le bain ngondo na biso to chango mafuta na moto. Ngondo le ko ese beli to le tika siko na kiti sa na se na cha mafuta na balola. Balola pena limondo te on dirait dans moni au touchango te. Te, limondo ba balola. Limondo ko tika mo bibeli na yango. Donc, au Kobalola, on a un moment où il faut que tu aies ma fruta, si c'est salon, il y a un moment où il y a un niveau bien, et puis au zipi, il y a un vapeur, on a un niveau bien, et mélanger les mots dans la minute, on est sur notre chasse qu'on y va s'animer. La minute où on a dit que c'est le mot dans la manachie, on a sur le fruit dans la manachie, on a dit que c'est le mot na ba depuis ici le mot dans la vie belle, on dit qu'à la canne. Et le bout est star, mesdames et messieurs. Et le bout est star, il y a les lots avec Benita. Mesdames et messieurs, on est là, donc on laisse un peu, il y a pour l'embarquer étape par étape. Maman Godé Kabasile et puis papa Gustave depuis les États-Unis. Merci beaucoup pour leur conseil, vous continuez toujours pour que ça m'a conseil. Voilà, vraiment, merci beaucoup. On a Fanny Katalé, la fille à Tchatcho, Songi Nemboga Nae. Fanny Katalé, Songi. Katalé, oui, Tchatcho, comme mon c'est que ça va fort. Voilà. Kaboué, Kaba. La foot est belle. Oh. Donnez ça pour Belly déjà. On a bandu au ballon. Oh. Les femmes de Blanche-Neige ne l'embarquent pas. Oh, les femmes de Blanche-Neige l'embarquent toujours canot, quoi. Regardez un peu ça. Ah ouais, c'est un peu de maté, donc... donc, Nagat Saladar, il y a Zolamba tranquillement, peinard. Na raisonné quand les mamans ni maman l'ambela biso bina foufou na Lubumbashi. Félicitations maman. Pour la maman yo. Ah, maman l'ambela bino foufou na kata zamba. Na bilanga. Siko tala mwasi ya pembe wa Zolamba.
Voilà donc. Donc, vous avez bien déjà. Oui, limbono na biso ebele. Nde totie na mafuta bosi na kozipa ngo pour que vapeur na ngo wana ebelisa ngo bien. Donc, là, ça vous biloko déjà comme nous bela déjà. Oui, biloko eza bosi ebele. Tout mérite. Na lobaki umela. Obinga banga pondo fort na lobaki pondo umela mais on comme moi. Pondo limbondo yango déjà ne umela. Donc yango déjà beli. Yango déjà c'est beli. Oluka suni pondo limbondo ye. Oh. Yango. Il est quelqu'un qui est bébé là. Il a servi. On dirait ce qu'on revient dans le monde. On dirait ce qu'on fait dans nos places mon boga ba biso zwa ni ntam so kima mo détour amba on de sala mo a gym na. Ça dit détour amba on peut maman sino. Au baby té do monter. Il y a solo hein. Et là c'est déjà que non, il y a Moussa na. Félicitations. Il y a Moussa na. On les a de copé fini. Oui, copé fini. Il on va c'est la carte à table. Pas point faut y avoir la table. Le dia yoga si on ne va pas. Aliati, kadi avande euro, yoga savande. Avande ko dia. Goulou, goulou. Semble qu'on a eu qui est cette nana salani. C'est pas ça. Et c'est pas laquelle. Nazwa? Combien Nazwa? Non, Nazwa kaka. Nazwa makasi papa. Zale bandaka sikoyo. Zale bandaka sikoyo na 18h. Maman eh. Baby oh. Balia kaka nzambe. Et pas béni dans l'aliaté. Ma famille. On s'est fait une zambé à ta héros. N'a pas mon robot. On s'en va. L'ouvre nous, mam. L'ouvre. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit, mesdames et messieurs. Donc, je vais manger. Jour anniversaire, à son anniversaire, on a courir de Sénégal. On a vu. On a 4 dans les ateliers, on a appelé des options. Ah, option. Bah, 1900. Allô? Ouais. Mais ça, il faut. Il y a pas qu'il y a il y a vomi bisso, maman. Ah non. On y a deux. Germain Yolo, qui m'a mis Sanda Oyemba. Germain. Qui m'a mis Sanda au cocaté. On y a coûté le plus. Germain. Plus 33. Papa la mbingo qui il nous voit ça. Quand il y a mboka. On raté pas, on raté ma casse. Germain Yolo. Didier Coco la Baba Ndimi. Baba Leli, Baba Emily, Aemi Zale Bandaka.
Oh, Nino. Balia kaka et ma chérie, ça va, hein? Non, il est dans la gorge. Balia kaka. Balia kaka. Eh, oh, ça m'a mis dans mes mains. Maman casse vraiment. Pourquoi? En tout cas, moi, la belle nuit, on foutait à Brest, ça va. Venez bien. Venez bien. Oh, calo qui tu es. La poule à le sac. Balobi, quand tu vas inviter, Benita Baza spécial. Baza spécial. Benita tire sur table, tout vient d'être limité. Elle est limitée. Qu'est-ce qu'on va inviter? L'invité au Ramokebo. Alors, tu peux dire? Pour savourer, jusqu'à fatiguer. Maman te remplacera à l'anniversaire à Bénin. Joyeux anniversaire. Jibimpa. Ah. 100%. Benita à boire. Oui, ça vient. Ah. On a bien mangé. Bon, c'est fini. Des internautes sur la RDC. Donc, on a une belle ambiance sur les canaux. Il y a une émission à Bisso. On a bien mangé. Donc, voilà. Je vais me lever pour te mettre un peu pour clôturer dans la bénédiction Benita. Ça doit toujours ambiance ça va. Ambiance ça va aller wa. Donc on déjà va bien jouer. Pardon, na bona makamla papa ngai. Ah, condition qu'a fait sa corps. Ça qu'a fait sa corps. Voilà non que ça là. Mais ça boina mwana, ina ça nini. Hein? Parce que c'est Loubo Basta. En tout cas, ça kitoko vraiment et l'équipe bien. En tout cas, na lamba lisouté franchement na 8 ans. Musa na nga otongezo ngata vraiment dans lelo. Na koti lisu na kata makosi na so ba tamba kié. Na lelo vraiment tinga mo na beti yango. Sentir que non, ça va. Invité na ba kitoko. Chama na ebiso abeti. Germain Yolo. Na ebiso mamita chama maramba sali asisi misuna mesa. Hélène Mafuta. Azopesa Hélène Mafuta. Alobi Hélène yo santo mike lia Mafuta koma munene. Ela fala kokongote. Ebobi ngai. Da jamais ta mutuna yo. Tala ata yo moko. Ezalaka. C'est au clôturer na bango poto nto tika yo au clôturer na bango. To ça va konga na ça commentaire na suka. En tout cas, na pesi mbote la ngai na baye ya ngai o balinganga mingi pangamba na président mon papa Jean Thibaut Tibobois. Ya lo ba mingi comme banda na Yesu bon Moïse ate. Lika ki na suka lo barabu. Ata fashene ata petaki azonga kata bosana ki orara eh libanda na Yesu bon Moïse ate. Papa, merci beaucoup vraiment na sepeli émission oyo vraiment l'équipe kitoko na sepeli bambote na yo. Na pesi mbote na ngai na Didier Coco na Londres, mon grand frère personnel. Ya yo yango yo na pesi mbote na Nzimbu Tio. Roger Nzimbu Mosolo. Mobali ya Liza. Mobali ya mama Liza.
bambote na yo yango wana napesi mbote et pas grande sœur nanga propre Mireille Chibola hein yenda kanga masolo wana za yaya mama yaya wana koma yaya mama hein bino mo boka Mireille Chibola Mireille Chibo Chibwabwa d'abord senti kaka ba Chibo ba Chibola ba Chibwabwa donc na pesi mbote na ye na pesi mbote na mama Florence Zubila motema ya papa Sabu na aéroport yayo yango wana bambote Sonia déjà na aéroport pour les rokende yende mtaeda ngati se na leka leka yende mtasunga nga na aéroport ana leka na facilité na pesi mbote na bayanga nyonso tout Karine Manessa na pesi mbote na Mando Chéri Solange Wola moi ça Pépé Wola la femme légitime na Bosanité Mami Chomonia. Oh, Monia ba mamicho femme légitime. Ça va bien mon boleke belé Nicolette Landu moi na Londres. Londonnier. Comment on s'est moi boy. Charmant Tichano, ma petite sœur propre. Oh Belinda. Ah Tania Putu. La Leli bana ngai. Wana ba ya ngai na lingi bino mingi na Bosanité, you la carte moi la ba. Mon yaya, o bomaka ngai na sapi. Ngana ya Londres pona yo. Yaya. Ngana ya Londres. Mais pourquoi équilibre équilatéral? Ya nanga ya yo yango na lingi bino mingi so na bina bando bwaka na aussi staté. Ba ya baleke pelé. Donc kati na wana parce que naza besoin vraiment que boire même la fatigue tout Mama kala quand les autres respirent voilà Hélène Salem a un comportement fallu téléphone de vie toujours il y a la petite terre il y a patron la petite terre il y a les boss Jean Chibo Balobara Hélène Salem Kende nous avons tindi aux invités de la part de Jean Chibo Hélène Salem bonsoir 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 tout le monde bonsoir Damas l'équipe très bien mon coordonnateur ma casse félicitations Benita Toko ma casse en tout cas, bon, on a presque 2 personnes votées à New York, Gauthier Kamunga et sa femme Mireille. Bisous, je vous aime beaucoup. Vous avez nommé été Mami sakoseka collier sekisa Benta poti poti nanga te ata yo mon bob ka biloko alambe biso kana ozaki na kando lifufu nezaki nalende mosuni ya pamba mpo nga na posera ye mingi eza na lakisa ma bakulutu ndenge bakataka vraiment fufu vraiment ekateli wana na ebalole lifufu na ekotiseli tika obalapa napesi mbote na bato nyonso balingaka mamisa napesi mbote na Kati Mambulu napesi mbote la maman de Cloti bisika azali ba gros bisous na yo wana Benita mtaocha ba commentaire ya libanga mningi ezalaka ya boka nga check commentaire napesi mbote na ngai na Jires Mabiala na kati ya Londres Jires Mabiala mabela ba Jires mwana moke na bambongo na ye bambote mingi na ma fille chérie ma fille adorée hein il y a de mes enfants Prisca Mouawa de moi de cœur mon bébé adoré bambote belé na pesi bambote na ngai na Mami Chomonia ma copine de longue date ma copine de Kala Nicolette Landu ba Nicolette la londonienne na kati ya Londres babizu ebele Blandine Mari ma copine yayo yango wana na bosani te notre papa Jean Chibo bambote ebele esika ozali papa soki yo te nde tolie boye te tala ndenge na toki papa tala niveau na toki nayebisi yo
biloko oyo non beyenta asali biso ya kokama bouillon ta soupe nde etikali bouillon ya ngulu pardon bandeko nanga bomeka ka nde beyenta explike nde bomeka kolamba wana bandako bopesanga raison bokopesanga raison merci na bato mingi oyo basoutenaki nga surtout na baremerciement na bango baconseil na émission na nga na oyo kosala oyo etali koleka ya elubu ya bikolo. En tout cas merci vraiment bolakisi nga niveau oyo bolingaka ngai donc non eleki. En tout cas merci na bato tout oyo babengaki nga bato tout bancourageaki nga boleki ebele na ye briske ndenge ngai ma bakombo na nyonso ngai na remercier bino à partir ya bakombo. En tout cas merci beaucoup na Bob, babi Bob molema ya ba Bob. Merci merci. Merci beaucoup. Peggy. Ongolo bani. Napesa mutu moko. On pesa mutu mbote. Hélène Salem ba pesa mutu mbote. Papa Jean Chibo, bonsoir. Nangana bosana. Bonsoir papa. Ongolo bani ni Benita. Laisse ma caméra Peggy Walungwa. Nesi abandalo. Ça yo pas moyen Peggy. Bilili lelo na wenze kaka na yo. Ona maison kaka na yo. Oyo kopia mbongo kaka na yo papa. Otika ebisote en tout cas merci beaucoup. La félicité en tout cas je t'encourage beaucoup. Salam alaikum. OK, merci beaucoup. Yolo. Na pesi mbote nanga na Igor Baloua, mais j'ai 30 yokani. Je vous dis merci mesdames et messieurs. Venanga moko, je sais pas des vidéos en Allemagne na moching là-bas na maman Nicole Padi. Maman chérie, maman aimée depuis Cologne en Allemagne. Les bandes na yesu bon mo ezali mesdames et messieurs, je vous dis bisous bye.